Shalom. Tozali awa nanda kwa toza famille. J'adviens. Tozali famille awa, toye awa. En tout cas, otomonaki na vidéo lobby eza ndengwana te. Donc biso tozali ba famille. Donc moi nazaki likolo. Et puis kamwa likambo sama moi na tutanaki ezate ko otomona vidéo na ndenge zali nango ezara bakanda en tout cas yango ete tozo senga bolimbisi ba onyo so bamona ki vidéo wana bazocha ba faux commentaire na vidéo wana en tout cas to lukanini ke to pelisa moto te po ezate ke bomoni vidéo ezaneti rando ezali kambo rando te donc eza famille rando te o eza famille à randote, eza famille à kimia, o maman Najat, moi no bomona ki lobby, o bozo mo bocha ba commentaire moko ke de bo kande zala nango ke place ba bazala kande zala. Eza nango kande zala ki mais o bomona vidéo eza ndengwana te, eza teke bo comme ça on est rando moko boye bocha ba commentaire moko en tout cas tozo senga beskize en tout cas awa. Pour m'ambolega en tout cas beskize en tout cas na opesa noko ya mwana a confirmer. Azalia a confirmé. Bon, en tout cas, bande konyo surtout bande konyo surtout to sengi beskize la biloko elikaki. C'était un simple problème. Moi na bazalaki na sena papa nae, ba mikolo bazalaki na likolo. Tango moi erreur salamaki mwana ke papa la salineta la mwana kimi a tutani na escalier après tango balole la ba para mama kiti sans kotuna et puis voilà ezaki na okanda lokola bazali na ba problème na ba mususu ezali no kanda et puis bozula onde bozula ngote en tout cas to sengi beskize bele bande konyo surtout bolimbisa na oeleki Alfred Azamoutabiloko wanate. C'est un garçon doux, docile et puis vraiment sur le lac Kitoko. Bolimbi sabiso na nyoso elekaki awa bala siba toko sala ngo susute. Ça va Alfred Yewana Zaliawa. Azali papa, Aza papa, auto dans la famille, Aza papa. Donc, tu as une explication, ma camunère, les gars qui lobby. Désolé, moi, on a peur à témoigner. Bah, c'est excusé donc. Bon, comme si on le colle à ma cambavi, désolé vraiment, Bolim Bisabiso. En tout cas, Kimia na Yesu Masia, na biso nyoso bozoyoka, na banda kunabino. Merci. En tout cas, merci en tout cas. Maman na moi na Zalia, donc, Rosoane. Donc c'est bon quoi. Donc c'est bon. Papa yeyo, papa Alfred yeyo. Donc ils à la randoté. Pour tout le monde va commenter bozo chat, tout le monde va vivre comme beleza à la randoté. Donc ils ont problème ya famille. Et ça l'a mis déjà dans nda ou des problème au moi gaffe moi ça la maki mais en tout cas to six ma ramener subo mon ngote ko likambo ya grave be comme neti rando beaucoup mo va commenter moi en tout cas eza bongote oyo mama yeyo mama na mwana yeyo ya zalenda ko matamuke mais siko ça va donc ça va Salut bijou ma boaka ça va eza bongo eza likambo grafté viens ya likambo grafté ye nga nazana mwana ye ope nazana ye beaucoup mona nazana mwana ye yo donc eza eloko moko evai mais esili déjà famille eza famille biso to na kimia tango nyonso do mwana ye yo bomona azana rovimba te nyonso esilaki déjà donc pardon il a déjà dit pardon Loba dit quelque chose ici dit ça arrivé. Déjà c'est fini, c'est pas de Loba quelque chose. C'est fini. Loba na tout anaki. Ouais. Na tout anaki. Dis en français. Je suis cogné. Ah, cogné, c'est bon. Dis pardon papa. Pardon tonton Alfred. Ouais. Pardon, Jean. Bon.